Oui, salut à tous les amis à God's Love International Venture Glivan Siglen Zamba Pambola Bino, partout vos amis na RD Congo, na Angola, Pena Congo, Brazzaville, merci beaucoup à tous les amis à Glif Bossepela, parce que ce soit poto Glif Ayeli Susu, na film qui te copé elengi continuité, ya film na biso, totala qui première partie, deuxième partie, les lozali troisième partie, Toba saison 3. Princesse Njide Kaokeke aza na filmango Moyembi Akanchawa aza na filmango Regina Daniels mwana oya mukea mwasi mwana ngopa mati vraiment makasi rien ne manque yo po mata soki film eza vocation na yo na titre film na bo kebi nyonso Daughter of Zion Season 3 Daughter of Zion La fille de Sion Daughter of Zion La fille de Sion Mwana ya Sion la montagne de Dieu et là tout simplement Mwana Nzambe Mwana Nzambe troisième partie na biso yango troisième saison Season 3 et bien c'est parti il faut sambela makasi bitumba liboso na ezali makasi il faut za vraiment la bokebi nyonso sala keba po yo longa ça va papa ça va be fuka mala sambela yo awa na église sango ayebisi mwana oyo ke bitumba makasi za liboso na ye ami pesa makasi vraiment na losambo nzamba kosunga ye Papa batela mwana yo dirige na bitumba oyo bona suka ya nyonso yo ndio zwa nkembo na kombo na Yesu na sambeli amen merci beaucoup na kombo ya papa ya mwana molimo santu okokende mbote pa baboti na yo mbote na ndabo kebi nyonso et Kosuka boni dans ce film. Jusqu'ici ça va. La fille de Sion. Mwana ya Siona. Et Kosuka boni dans ce film. Ah, Papa Sango. Mais tembo il a défilé de mode. Tout droit dans le tapis rouge. Waouh. Trop swag. Ah, wande wapi. Awa nde wapi la ndabo kebi nyonso mutu moko kima mbango bwile nanango Emile yako oh aya liboso amoni sango papa sango baola nangai tremble masango abulimwe abongo na kide kimbini nkuyu alinga pikolo aningise kibota kuna baotambola sango na Emilia oyo na vira comme na Regina Daniels bazokende tremble ma sango abongwani suki mbini kuyo zera abongwanaki alusi nganga oyo bipai wapi akosa kendaka koluka pona koboma mwana oyo aloba ike komi mwana oyo aza lokola ndeke oyo aponi apumbwaka sanko na papa leki ne na nsima komi aponi azala ndeke oyo aponi apumbwaka sanko perche nga mpe na kobanda siko kobeta lance sanko calcule ezwi koto mwana azali koningana azoningana kaka kuna le reste tikala kila kata ndoto to ebite Emily ni ngo cheba kele ni ndoto mabe ni ngo o cheba kele tikuna makele mama to sambela pardon ça va asenga ki basambela mama na ye na vira eli kombo na ye mama oto omona oyo Princesse Njide Kaokeke aza moyembi monene mwasi ya le prince Gozie Okeke
yena mobali na ye baboyenaki liboso bakabwanaki kasi bazongani ekozongana na bango basali mpe album moko bapesi yango nkombo réconciliation. Et album yango mpe etekami makasi mpo bato nyonso bakabwanaki liboso bazongani lisusu aka bakretien nde bazango bata loyenge bamemona kala loyenge bakabwanaki bazongani bongo mpe kaka bakosomba album na loyenge wana bango mpe bakokotisa na bango mbongo na loyenge na bino kaka wana eza pasi abe papa nayebi biso mpona ndoto nalotaki lobi bona koutilize elongi na yo kolandanga na machete onakolandanga na machete osambelaka trop yango osalaka bacauchemar yaka nakolakisa royaume ya sika yaka mwana ngai kobanga na yo te yaka boye pusana yaka tremblement nzambe na lola sango pa limwela na bokebi nyonso papa sango alimwe esa azalaki vrai sango to nini yango bongo oyo nde nani yango juste obi wana ezalaki mpe kaka selongiso ya sango balatiso na vira ya liboye mpo mwana ye kofunda bi sango papa balolataka elongi na yo mpona kosala mabe na ndoto na ngai nazomona elongi na yo akima boye yo lisusu Emily nini yango na olanda yo yo kozo olanda ejo il faut ozala makasi mwana ngai monguna alingi abeta na lolenge nyonso bamoni nkembo na nzambe kati na yo na vi na yo balingi babebisa yango kasi abe mponi baza utilizaka kasi elongi na yo chaque fois nazokima epai na yo mpona sécurité il faut yo obongwana olata elongi ya nganga mo ya kisi ou bien esprit moko marin koseka vraiment oyebi papa na ngai azalaka mpe nganga na kala kasi néanmoins il faut nasambela yango natelemela yango parce que mutu te koyei koutilize elongi na ngai antake ya mosala nzambe il faut nasambela makasi mpo na yango ekatana entre temps kolemba te na baeffort no ya kosambela elingi na encourage yo mpona oyo namonaki na chorale vraiment continue mwana ngai omoni so continue na nzela oyo nsima na ngai okoma vraiment lolenge mosusu ekombo na nzambe okumama merci amen omonake so continue na vie oyo ozala bien na kombo ya papa ya mwana mpe ya molimo santu continue na vie oyo boye Emily na balire oyo boye aya koma sere religieuse pamba wana mibali ya vie ya mboko bakomidiembika biso bakabome pamba bakokina na kuva ndeni okoma sere na yambi bino nyonso awa na repetition na biso ya lelo oyo ndenge boyebi amélioration na biso makasi na kati ya paroisse oyo toutilisaka moyen oyo mpona kotika famille na biso baninga na biso na maboko na nzambe nzambe alakisi ngai ke satan atindi bajeune na ye na mokili baya koinitie bato bino nyonso omonaki makambo ekosalamaki lobi awa misa azalaki nano victime moko gloire à jésus nakomisi nzambe baresir te kozwa sere na biso kimoninga na mokili ezali kimongunya na nzambe ese mutu mo aza na motuna oui naza na motuna merci beaucoup soki baye mpo na biso ndenge tokoyeba bademo yango soki bato ya mabe oyo satan tini soki bajango il faut ozala makasi na prière soki oza makasi na prière okoyeba yango nalobaka bino nyonso fo boyekola kosambela toyemba bakomaki nde kosambe koyemba bakomaki koyemba ta frère oyo
na maboko likolo fo concentré wapi o kama wa mutato na maboko boye concentration makasi boye mais oyo yeba teke unzo na kata mutema wa raisonner badie na parler ba raisonner mso yela batu Satan azaka doki mutwana baba au moins tina kata église bo yo sambela mais boule moko ya bien tezo ya kaka ndeni ngana na église boye au moins ga boye au moins mobali kuna yoto ozala kata église o sambela boye ndeni non ko ndeni na koto mukana ta o boye yo mtoza na prière boye mama sunga ngalo lo belo te boye oyebi olio na nesa ela ngai te nayebi te nalingi osunga ngai ozwila ngai master na wana Emily oarrangele ngai bongisela ngai mutu mabe yo bad boy oyo uju okosala ngai yango okosala ngai yango et la facilité. In short, it will not happen. C'est la malangote, simba te. Better look for another. Look à moi si mususu. Ngala ko sunga opona ko zulo fi yango. Fi wana Emily za loko mususu Chi Emily. Emily eza sangwa be mwana naza lokola robot mo bona yebite. Simba te. Mwana uju. Ozo mwana ngala ko mwana mukelo ko bebe. I see other girls. Na mwana ba film tu na mboga. Kasi yende na lingi. Zela mamuke. Ngala ba naiba sunga masanga ta oyo. Zala oyo. What for? Po nini? To lingi osunga biso zuya biso Emily wana. Arranger pour la yana ngata ngana za la chérie azo za la ka boye vite bien te. Il veut faire de la compagnie. Very simple. C'est très simple. You're making look as if the world. Aujourd'hui, nous avons le mokili zo panzana zo kuya sikoyo, C'est simple. Je là. Ni du bino mo sala na Emily kasi. Nothing. Et le côté. Tela. Na leko ya na eto sola neka masola pamba c'est tout. Let me use my mouth. Na etize munoko na ngai na lingaye. Convince her to be my Yo convaincre pour la chérie na ngai. woman. Aza mwasi na za mubali. Il faut tout ça là qui mobali na qui mwasi. Yango wana. Okay, I will try. Sava na omeka kasi na omeka. Uju. Na omeka. Mbungu tambungu. Moi je vois mon pardon. Entendre. I want to be like you. How can I? Lana koma lokola yo ndena koma lokola yo. Tela. Something that comes from your Baloba kala munoko teze iloko ifo uta mutema na yo. heart. If only you walk to it. Soki yo lingi otambola na justice koma lokola ngai. Natika via mabe. You can cope. Okokina okokoka. Natika bafima kama mamibali bakamnyoso na sina okoka langa wiyo okoka. I want to see my mom. Nalanga tena mama langai. Okay. Ça va? To get a key from her. Just down that building. Nanga uzafongola kwa kuna na mwa batima wana kuna. Udoka ya pembena beti lance alisu. Lance abana okende la kona tika Emily, mais yeux Emily te zo sika muninga na ya pembena tika ujuana. Alisu. Mosenju. Alisu. Elle a passé. Moi si lisu pardon. On dit bazo umela boy. Fallait ou bazo la ujwa na Emily awa. Donc Emily ujwa ngamba na yemse Emily ke azo ngezwa fongola mo bati wana una sekuna. Po ba yesko bakuta na yaya huko to. Na Titus. Nzoka ne kuna pe udoka na pembeni batamaki na lance pa beta ngo Emily mais malheureusement ezui sikoyo uju. E baby si plank ya uju e bongiseli Emily tela ndenza masala makambo. Tela osuna ngo sero sozo ya boy ser mobima mongo boyo basi. Bonjour abe. Bonjour.
Your face looks familiar. elongi na neti nayebi yango. Father, I'm a member Oui, of naza as well. membre église oyo mpe naza choriste. Yes, what can I do? Nasala ni mpo na yo. Father, Abe, naza na problème. she's all over my body. Naza babuibui partout na I nzoto. want you to pray. Nalingi osambela ngai. Father, I know where Chimele Abe. is getting her power from. Oyebi place emila ozwa pouvoir na ye. Eza à travers yo nayebi. Father, please Abe, pray for me. apres bakosambela ngai. Reason to excommunicate her. nakopesa barezo esalaka oyo yo olongola emili na groupe oyo okanisaka ya kozwa nyonso epa na yo mwana aza mwana mabe You know the gravity of what you have just ezo oyebi ya gravité makambo ozoloba wana. Anyway, De toutes les façons kneel down, let me. fukama kasi mpo nasambela yo abi na wafukama emili mwana mabe azwaka pouvoir na ye kote mosusu na oyebi susu osi tosambela ngai mpo excommunie papa nakoma abe bonguna te nalobaki babuibui na mokongo te tia mokona mokongo Father, in the name papa na kombo na yesu kristo of mighty and everlasting na Father, tiki papa na lola na tiki kirami yo suri yo ngasimbisa ngai know your type. naza jana te nayebi bino bien na kombo na yesu ale limwa moto pardon toni aikomeka sango pardon yana babuibui sufo sango ifa sambela soko ozala babuibui kile soma soki poudre nini wana otyela mokongo esisi babuibui soki maison ya poudre baya kosola totie koma poudre na bango place wana zwa ata dibombi putulu pakola mokongo ata makala niki makala deyare eloba yango mbuta likasi pakola ya mokongo parfois esilisa yango eza pasi na babuibui su pasteur ko mosambela asala ko mosambela na elobeli nanu yoka elobeli mo sango abe za babuibui na nzoto fosambelela nga zambe okanisa babuibui yango moko eloba tomoni papa Emili ye wana mulili me azalaki à libanda wana. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a au juste? Restez à découvrir. Jusqu'ici ça va. Nanzela machine ingénieur Mike Yoko désester les logos du maître. Oh Tala Emili azongindako. Look at us all. We must stop that girl. Et il faut que sa fille wana laisse munene. Oui. She is supposed to be afraid of Father James. Et c'est là qu'il y a banque avec James, Jacques. Quand ça on dit qu'on fait comprendre ma faiblesse na yi. Hier il faut akufa. Ah on dit qu'on Tonya, oui maman. On peut utiliser l'ongi avec James. Poete yende apesa mwana na courage pe audace za zango. Tcha, zela siko. Father James. Abe Jacques abe James. Mila kisela kitalatala o siko. Mila kisa siko abe James. Nabo kemnyaso. Tremblement. Retour salami. Bako luko na milili na bitalatala kindoki bako zoyote. Poete ozali couvert par le sang de Jésus. Ye mtakoze nyonso oyo. Yende mutaluki nyonso oyo mwana oya mwasi oyo. Emili. Nakokomisa vie insupportable pour na ye. Nakofina vite kobima kati na ye. Tonya. Oui reine mère. Oko kende. Pe oboma ye. Boma ye. Kende. Nalobi kende. Aye ko bome Emili. Tura liboso batinda ki akowaki te turo nda wakoka. Eza pasi. Et kosuka boni dans ce film. Film oda tellement bien. Daughter of Zion. La fille du Sion. Mwana ya Sionak. Nanda tele Emili. Emili. Qui est-tu dans nangoyo? Il faut kufa. Attaque bandit. Kufa. Jésus-Christ de Nazareth. Tala misala ye kombo na Yesu salaka. Kobela ga kombo Yesu tala misala salaki. Akei. Nana kei. Fiye na lobango. Na lobaga za ndoki ndima ate.
Ni nango sikoyo. Noko akose. Could you say such a thing? Ni lokolo beloka boyi. My daughter is not. Mwana ngata ndokin te. So ndokin te. Siko ni nango. Ata mami wata mami wata te. Mwana to denga watu na bapongi. Tala akose. Tika mwana ngata ngata ndokite. Mwana agangi ni nango. Azwaka attaque batake. Batake pa yana nango. Problème ezate. Un jour nako expose bino. Mupepe ezalaka nango bakanga nango boye te mais jour ezali bakanga nango batiango na sachet. Tala oyo. Tala oyo. Mwana bapara ya ndokini. Tala oyo tala nga boye. Tala akose. Mwana nga ndoki te. Ala ndoki te. Kasi ndokini. Ndokini bebi na wakuna. Tika famille nga tranquille. Na tika bien tranquille. Ça va? Ça va pour mes athées. On se boit dehors. Pour mes athées. Tela yo tika ba moustache lokola ba belge kala wana ba colon ya kimite mabe. C'est là yo. Totala. Eza passé. Papa leki akose bitumba ngopozo ko resete. Soko ko battre mutu mote. Sangana mutanga ne baloba na anglais. If you can't beat them, you better join them. Soko ko kana ko beta bango si tu ne peux pas les battre. Mieux vaut que joindre bango. Soki te. Soko ko battre bango si tu ne peux pas. Nana kufa. Ninango? Mama. Nasili. Là-bas, casse-moi. Nina Cornelio. She commanded fire from above. Abenda ki moto witel me la luso ki lola. Na komba mutu na bango wana. E sikisiga e. Moto na kati te. She had beaten more than she can. Ameki ko lia ko tafuna please ko tafuna. Alia please ko tafuna. Na ko laksa ye. I will destroy her. Na ko détruire mwana oyo. I will destroy her. Na ko détruire ye. Mama boma ye. Powerful. Ana puissante. J'ai ma folle. I will make life. Na comme sa vie insupportable pour la yek. Tu t'en folle. Ça va comment ma folle ya solo. Joyce Clairnet Jocelina na Angolana la ndabo kebinya sok. Tala papa leki akose wana. Na eloko na toujours na kata munoko so nzeta ni na ngada. Biloko nyonso ka zo bakaki ki mutema abezo comme ça de plus en plus loko ali boma. Ako ozana osala wi na osala. Na osala. Kumama Yeswe elonga nanga ye. Kumama ye elonga nanga ye. Oyo na relaxa ye. Papa kuna papa Emile azo yemba na nzembo nzambe. Azo yemba kumama Yesu kumama. On dit ma tête? Ningo yo juste. Azaka ta bilanga wasa msala. Na ebiso tiso lezo sala bango eloko tazana bilanga wasa msala ye. Alusu. Oyo loko pesa kana makasi. Eza azo sala na toujours mabele na zo luka na boto la. Et puis morning awa niko yemba banzembo na yana. Aniko yemba soki ndombolo. Soki ndombolo. Azo yemba nzembo. Oh, mutaneko yemba kuna nzemba kumama Yesu yoko mo yanga to ndombolo. Donc comment Yesu mo ota ngona kala temple ezate. Tala, soko osala eloko boto zo boma ndenga yi. Ageresio Congo na slave. Batekeli ba esclave et ba congolais. Na ebi na osala ona. Abi batekeli ba esclave a congolais. Ko zalo ba congolais da makamona alo na kosite alobi nganga alobi ngo batezalo ko batekeli ba esclave ya congolais. Zozo congolais la tétité so nyozo ko teka elo ko esclave. Mais patron asomba ki esclave ngo baye moko. Bo mutu passe yo sala boy.
nasala boya koko na pema te ngane mwa musala na yo takeba milimo mususu Congolais abankati bakema nyose bambula nyose leka bankema bakabanena ndenge pardon Nadege Luzolo Nadege Kabange Luzolo na Afrique du Sud. Tala. Na pesa okisi msusu. So comme bilanga wana plaza osala. Zwa kisi wana. Chiama baba kisi wana na kati ya mabele. Couvrir yango na mabele. Po mutu tamona kisi wana. Assure-toi. Yana ya kota na bilanga ngo avant mutu mso ya na bilanga ngo. Soki mutu mso nga kota na bilanga ngo permettre ta kota na bilanga wana. Ata mwana na mkeo na ya yona. Mwana na ndokini ya mkeo. Mwana zo mwana wana. Alusi. Nako cibler yana nga bien. Il faut kufa o. Il faut kufa. Et là, on a la hausse de la yoke, il y a un koufi déjà. Comme ça, il y a un peu de l'argent, il y a un peu de l'argent. Ça va. Comment on a dit? Non, on peut savoir balance. Donc, on a besoin de bloquer la moto. Donc, on a besoin de tenter à ma camususu. Pour qui ça va la gamme balio à cause. Comme estime baraté, à cause de ça, il y a dérangement. À comment le gars nganga vie à cause. Donc, nganga vie nae. Mutawa lukaza la mwasi ya vina oni yesu kakomi na nganga ya vina eza pasi yo bana ngaya monene ya mai na bengi bido tremblement bayaki wana bana ngaya basi boyel malamu nala pesa bino merci pe na encourager bino pona ndebo mipesi la musala oyo s'il vous plaît la reine mère nazali prêtre kotangisa suma kile bele pona temple oyo reine mère oyo mi nazali na zele kati na ngai ya kosala musala pona progrès ya temple oyo sikoyo okende pe kodétruire pasteur Bénédicte royaume oyo epesaki ye puissance kasi ye abalukeli biso pasteur Bénédicte bino bokende kodétruire pasteur bokende tremblement Baptiste Bamba qui a détruit un certain pasteur Bénédicte. Temple peut qui est puissance a servi bango kasi abalukeli bango. Et kosuka boli dans ce film. Oh nanango awande wapi reste à découvrir. Et bon kama mutazo réaliser film oyo ezali udoka. Petio azaki na film ya Université Match Kwata petit à docteur Marshall mtona robete la keba cop wala ina koma pita ma petit na ngai et vrai kombone za kaka chukwe buka onuma chukwe buka ye azali réalisateur à film oyo mwana ngwa komi réalisateur ye mutazo réaliser film totala oyo tala ba effort bande ko na biso ba Nigérian lolenge bazali ko s'impliquer na musala moi c'est kitoko mbote bokia bango toke si na sinfra okingabe na kele nzela ona ya solo oui bokota ya solo merci atakutonga boma bilonge ba choko na zo baba si kitoko pardon moi ça choko liloz ja pardon atakutongo ba koko bono leki na nzela bazoko bakutu mbonga transport ezate na mutoki nyos na moyi azo ninga tambo azo luka mutako sunga ye osungite ka para bana basi yana nde basi kitoko lokala bili bakotema na moyi te boy na lika na sunga mais combien de koko combien de bateaux leki na nzela baza pe na passe baza na posa ni sungi pona ko sunga te I'm still shocked. nous en choc You mean
end Ongolo baki obetaki lance pas Emily. stone ended up. Kasi libanga eye kozwa nde siko uju. It was just like a film. Ezalaka lokola filme. Bosala pe filme. Shot the catapult at her. Na beti lance. But when the stone was coming, Kasi tango ozoki mo libanga baleko ya agumba mibo ya eskivango ezui uju. an innocent girl. Eke ozwa fie bato innocente bato uju. N'importe où kaka tika na lisu ata yo moko. Strange. Eza étrange ya na ngai. Will I say Ye ngezaka lokola ifo bwakisa fie oyo. Aza mabe na bwakisa nani? forget? Vi yana na bosa na ye. Jaja ya na ngai. Oyebi makambo fie na sali ngai. You know what? You know how much pain this. Oyebi combien de douleurs, combien de chérir atese ngai. You know what I've passed through because of Oyebi nini yango na traverser la Sibi à cause ya fie wana. So is that Eleo na yebi. she will run. Un jour chance na ekosila. And I will get Na kozwa ye. Do you know that that girl Oyebi fie wana. was the reason that I was expelled from being an altar boy? Oyebi ke aza raison pour laquelle balongola ngai meme ya colite. Na tokei susu na monde ya makanisi. Omoni zalaka bien. So continue ka coopérer na ngai. Omona ke non. Ena okoma fitir sango. Na obala yo. Okoma fitir sango to okoma sango po. Sango. Oh la sango de sikwa za fitir sango. Siko yo okoma fitir sango ndenge nini. De ena okoma sango. Na osepelisa yo. Kobanga te na obala yo. Mibili obala te obwa sango. Ngana okoma même papi na changer loi wana. Azaki pe acolyte, tozongi na réalité ya film. Donc, She's the reason à cause ya même Emiliango so balongoli nga so na chorale. Hein? Ya na ngai. I was so deal with her. Na olakisa ye. Cost me a lot of pain. Po alukeli nga douleur mingi déjà. Ha. De toutes les façons yo ka muto yebi ya na ngai. Ngana lobaka sala keba. Mayele ka. Tala koto uju na lisu. Ah, lisu. Ne t'en fais pas, ça va, désolé, hein. You'll be fine. Oko bika ça ira. Amen. I'm not sure if I'll Emily so c'est on a jipe so la tatiki moi makolo la so eza ngo bien te na miso la mais pas ba jeune so na on eza bien. Ba za pe moi bien mais eh ba mo na ngo so ba ni lingele so abuli mususu. Ba tie mi chopo ba grace muke na kati. Sambela ngai Emily. Uju libanga ezwake po nini? Po ayaki na intention mabe envers Emily. Ba intention ezaki azo Emily amema ye po ba yaya na kuna Titus na masa na kuna na mwa kuna. O ba beta ye litoi. Menana yebi soki apola ba ko beta litoi. Eke ya boy ne ba beta ye litoi yango. Parfois na ba chuba esiko litoi. Nana yebi. Bana ko sambela ko yemba nanu ke tu es digne. You are worthy. Tu es digne. You are worthy. Tu es digne. You are worthy. Tu es digne. Worthy is the Lord. Digne est le Seigneur. Eh bien, telle était notre histoire. Eh bien, telle était notre histoire. L'histoire de biso suki awa na troisième partie. Mais quatrième partie est sans doute disponible na Gatslav International Venture Glyph Soso ya poto. Bolandi fimo na RD Congo, na Angola, na Congo Brazzaville. Merci beaucoup. Na bandeko ya France, na bandeko ya Belgique, bandeko nyonso bolanda biso. Bobengaka merci beaucoup. Pour notre soutien na bino financier, matériel, moral, na conseil na bino. Merci beaucoup nzamba pambola bino. Tukutani prochainement na quatrième partie à film oyo. Bye.